Congo promo de Faté. Bolanda Congo promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Guindo. Check. So Raf Guindo, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Guindo. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Guindo. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raf Guindo, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Guindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Guindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raf Guindo. Congo Promo. Wata plus, wata na des boss là. Congo Promo deux fois avec les boss Raf Guindo. Ils ont mis les jeunes leaders de la raille. Artiste na yo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui tape. Bonsoir chers téléspectateurs, chers internautes de cette émission Sandy Show sur Congo Promo TV. Bonsoir à tous nos fans, bonjour à l'heure que vous recevez cette émission. C'est bel et bien moi Sandra Mumba, votre humble servante qui est là pour vous servir. Déjà vous êtes bel et bien dans cette émission Sandy Show. Sandy Show, une émission qui passe sur Congo Promo TV, votre chaîne de YouTube, le HD de YouTube. Donc, tozala kawana kaka pona kusala musala, tozala kaka kawana pona koya kopesa bino ba information pe ko sepetisa bino na bandaku. Déjà na yebi ke boza déjà ebele déjà, boza kolanda biso de partout. Na ba TV na bino, na ordinateur na bino, na ba téléphone na bino, bisika bozo capter chaîne o ya YouTube Congo Promo TV, chaîne o epesa bino ba réalité ya vie, chaîne o elobela ka bino sur makambo ya solo ba fait réel pour a penza eza penza la planète à correction quoi, eza planète à correction, to ya kawana juste pour na ko sepesa ba fan na biso de partout. Là, je dis merci infiniment à mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, au apesinga souffle de vie, pour na liboso na bino na sola na bino. Ça fait un peu un temps, hein, depuis la semaine de l'Ekani. Donc, na yeli susu pour na zana makambo ya koloba. Donc, nga na yaka kaso na zana makambo ya koloba. So makambo ya koloba izate, donc na ngaka na vanda kimia, na tano na musika. Comme makambo eza, makambo penze ezali déjà. Bino no sobola na biso de partout. Avant tout kota na kati ya émission na biso, el boso tokoloba. Yo mtozu biso na ngonga oyo ke oza abonné te, mais ozala pe na posa ke o monaka émission à Sandy Show ekitelaka yo ekomelaka yo. Donc il faut kende déjà tant koti déjà na site na biso ya Congo Promo TV, o cliquer lien esika ba komi s'abonner, o cliquer wana o s'abonner, ba oyo baza na version ya anglais ba komi subscribe, o cliquer wana au s'abonner et puis au kende sika clochette et loko yangonga wana ezali au cliquer yango pour ce que au cliquer de siko ba notification donc ba émission nyonso donc ce qui émission ekoti na Congo Promo TV émission à Sandy Show et banda ko côté là déjà pour oyeba déjà que émission ekoti au landiango na bo pété au lieu que au luka au koma pour au luka émission donc ezala bien mais ce qui déjà côté au s'abonner au côté pe sous na clochette wana ya son. Donc, et bandoyer là yo sans difficulté. Là, c'était juste pour vous dire à nos abonnés, à mes fans, à mes internautes, comment bon qui procéder pour bazwa biso na katia bandako. Déjà, je dis merci beaucoup à mon boss, le boss Raf Guindo, hein, le boss Raf Guindo, le génie de YouTube, boss O vraiment à lingaka toujours bola ya Sandra Mumba, boss O toujours à lingaka ke ba fan na biso bazala bien na bandako bazala à l'aise. Donc,
bah faux compte na biso bozala à l'aise. Donc là déjà je dis merci à Raf Ngindu depuis Dallas dans son résidence avec toute la famille Ngindu. Là je vois tous les Ngindu et les Ngindu net. Je n'oublie pas notre maman Belinda Moussantou et maman ya bane bele opé Simba motema ya boss na biso tozo le bané déjà. Merci. Et puis je vais dire encore merci à mon boss bato ba soutenir que émission ezala toujours bien. Là je pense à mon vieux Simeon Moussindondo, l'architecte Simeon Moussindondo. Je vois encore la famille Moussindondo, donc Elena Moussindondo, Micheline Moussindondo, Winner Moussindondo depuis Bella à Belgique. Donc je vois encore mon boss Babi Serge Foila, Serge mon vieux, donc d'ici là déjà ma solo qui toque pose qui très occupé busy donc très occupé si konde et comme on va penser ma solo et ça la maya vrai quoi. Et je dis aussi à tous mes fans de Dallas babi descente ya Sandy Show et à Sandra Mumba Kalate donc nazo kita déjà wana mikole komi ya ko compter quoi nazo kita wana poto kutana. Là je pense à Patty babi Pati Mantezolo depuis Dallas, donc staff toujours Bazozela arrivé à Sandra Mumba, donc Pati Mantezolo, je te salue, statue de la liberté, donc je te salue depuis Dallas. Bah fan nanga baza et belé, je pense aussi au boss JB Kumaluta, boss ya Victoria, Congo Victoria TV, Congo Victoria TV, boss JB Kumaluta, Kalate Tokomonana, staff nanganya sur Dallas, Douglas Chamala, Manu Binonio sont tout, donc Kalate Tokutana, et pour le prince Yaweli depuis Houston, donc Kalate Tokomonana, pour photo lobby la penza ma solo na yobabi mon kondia versas likolo tissé versas na versas, donc ezala kandeye. Là déjà je vais dire déjà merci na binonio so ba oyope toko dédié émission ezanone e bandeli nango déjà toko lobake na yo mutozwi biso nangonga oyo émission oyo kombo nango Sandy Show avec moi la présentatrice Sandra Mumba que je suis là pour vous servir. Émission na biso tolobela mingi musique, tolobela artiste musicien na biso, tolobela rappeur artiste comédien. Là on voit la télé dramatique, on voit le théâtre populaire, le gag, la comédie, le film, cinéma ou tout ce qui est télé dramatique. Et puis on voit aussi les sports, donc nos joueurs comme Chancel Mbemba, demi-dieu, Oazosa Lokumia RDC d'un côté Angleterre, mais Babi déjà Léopard ils ont joué contre Gabon. Donc de bonnes chances à toi Chancel Mbemba. En tout cas vraiment Toza assuré que Biwana Penzo Bomba qui pona Bisso et Coco t'as vraiment très bien. Donc on est de cœur avec toi, demi-dieu, donc le Koloya Yesu, donc Toza ensemble nayo. Et puis nous aurons à dire aussi dans cette émission on fait aussi quoi on fait des analyses na ba sujet tozala nango ba thème tozala nango to évoluer kanango donc biso toza donc multi donc bisika to kota katolika naka donc le lota ata tozangi ni ya musique tozangi ni ya théâtre mais toza ba sujet peut to débataka donc toza donc bato moko to kyozanga likambute yango to ngaka koye pa na bino l'air likambo ezali ndetoye. Donc aujourd'hui déjà dans le menu de cette émission nous aurons à parler tozo continuer toujours pour papa na biso Joski qui a beaucoup tano ba kundi était, mais il y a des choses qui arrivent, donc makambo ezala ka bongo donc tokolobela pe sur makambo yango makambo nezo le kanaliwa ya papa Joski Kiambukuta et puis tokolobela affaire Freddy Vegas na Karine Mokonzi kaka la kati émission yo tokolobela masolo mususu donc boza toujours scotché donc boza pété bokende musikate donc ngana bino toza vraiment ensemble. Déjà je vais dire merci beaucoup na bino nyos bo landanga ba faux compte nanga boza pété boza la wana pona sepla l'air bokomaka l'air bokomantaka nyoso bokomaka selo ba volonté na bino et ça la biso bien pose la déjà ba view déjà na YouTube donc ce que ba biso ba view donc kuna biso futa biso donc et ça biso bien donc on est ensemble tolinga bino ka bongo tolinga ka bino bongo donc je vous aime beaucoup tous mes fans bisika nyoso bozali wabino Sandra Mumba yeyo. Là déjà poto banda déjà émission na biso
Poto balan déjà émission la biso tokozwa élément oyo et puis on se retrouve juste après. Mécanisé de bord, moteur en marche s'il vous plaît. Décollez! Le Congo rend hommage à Joski Kiambukuta, chanteur, compositeur et interprète des... Voilà, on est aquí élément n'engage to landa ya papa na biso Joski poto kota siko makam na biso. Papa Joski ndenge boyebi na lobaki toujours que horaire ezaka bongo programme ezaka bongo mais ti sikoyo non toyoki programme te ke corps à papa na biso ebimi. Non toyoki programme wana te toto zela toujours parce que bon babaki le 24 ou le 25 corps à papa kobima et puis le 3 nde ekozala enterrement. Donc toto zela to éviter déjà les lots toza déjà le 28 donc to éviter est-ce que corps en haut déjà est bimi parce que jusque là bato Congo non ba epsine le côté ni na YouTube je n'ai rien vu que non que corps déjà bimi donc il a ici que corps non est bimité et puis enterrement les 3 to éviter est-ce que le 3 wana et que ça soit enterrement ton dingue donc on est en train de voir parce que baba qui va fait un problème il y a place place bon la papa Joski qui a beaucoup ta et tout mais problème ils ont se posé awa les problèmes au mikolo et kanya internet par rapport à Kofi Olomide ndenge Kofi akende ki akende kolela la vie nae comme ba musicien balelaka mowei na bango to muninga na bango à travers l'Oyembo donc biso stomoni que Mutwazaki une organisation à Makambouana, c'était la famille de papa Joski Kiambukuta, ba associé qui chaque Congo. Chaque Congo aleli les litro na TV, aleli les litro na ba média na YouTube et tout que non, ba musicien tant papa Joski azaki envie babanda ki ko associé na likambute, bazaki na souci na été, babanda ko tala été et tout. Si papa Joski aye ko kufa. Donc chaque Congo a combien na moi en parce que yé azalaki mutu o andoza na papa Joski Kiambukuta ba makamyo surtout et wando comme la papa Joski Kiambukuta chaque Congo ande ko zala wana to boite parce que yé aza artiste en danger azala kawana l'air artiste azana problème azawana pona ko soutenir artiste azawana pona kota ba bureau ninga kota pona ko luka solution pona artiste zaka te que artiste soki akufi so artiste azo belaye azana donc artiste no soka za en danger yé azala kawana pona ko soutenir yé pona ko lobelaye. Mais tout le monde que chaque a supporté qui même famille à papa Joski baloba qui a supporté qui papa Joski qui a beaucoup tati nandenge akende kokufa kutu ti akende avant akata moto papa chaque Congo azala qui toujours nae. Mais lelo to moni ke chaque Congo asilika ki alobi ke yekutu azana posate amona ba musicien na ebembe ya papa Joski Kiambukuta parce que musicien mon côté kutu tant azaki envie ande ko senga ba memaye ba na liste po ezaki association ba musicien o ba kende ki epa ya président na biso Fachi Beton donc ba association na ya batwana ba kende ki epa ya président ya senga ki ke papa Joski pe azana posa pe à mon président parce que là qui n'a pas ça papa Joski pe à mon président mais bango baboya qui kotia na liste pas mon président et lo kwane ça qui m'a papa Joski et ça là pe m'a pas chaque Congo à mon que ba négligé parce que vu son état donc ba qui kotia été ou soit sur quelqu'un qu'on a président qui peut ça mbongo vu son état et tout donc ba négligé qui est et lo kwane pe ça chaque Congo passe les lo tant papa Joski a koufi chaque Congo asiliki alobi azana besoin musicien mon côté aya na matanga aya ya papa na biso Joski Kiambukuta et depuis papa na biso Joski Kiambukuta a kufa ndenga zana morgangaliema ba musicien ba yakate ezaka moi ba musicien mike moi banane ke to mona ke o wera akei wera to mona ka délégué qui porte parole na e o jiba kei o nanya kei to mona qui était le seul musicien to moni o a ma kolonae a signé pe livre d'or a betipe a leline de konae Joski Kiambukuta ezaka Kofi Olomide le quadra korama légende d'amboka na biso légende de musique congolaise légende penza ya rumba congolaise donc yende mutu akende ki malgré baloba Kofi azala makoma be Kofi asala kaboye Kofi aloba kaboye
Kofi akendeki et puis na tour na ye a solo li pe na famille ya papa Joski de famille ya papa Joski ba ye komona siko chaka kongo aza mabe soki lelo ba musicien bazo yate soki lelo ba musicien baza ba division bazo yokana na ye te to na famille ya Joski te parce que chaka kongo aza mabe yende mutakimisi ba musicien donc comme nungu kuna Kofi akandisa ye Chaka Kongo kuna Chaka Kongo alobi mabe ya Kofi donc tolingi yango te posa na biso eza ba musicien bo sangana o eza likambu ya liwa eza likambu mutu akufi achezolo na ye na ilikolo donc nzoto na ye eza ya kolala na kati ya mort ezozwa malili toza na posa papa Joski babimisa ye tango bakobimisa ye balela ye po aza monument ya mboka aza baoba ya mboka ateki ba musique na ye asali ba interprétation ya ba album ebele asali composition ya ba album ebele o ba musicien ebele bayemba encadré même na dernière ni na temps ya pasi kaka ndenga zalaki na AVC ne wana na temps ya pasi encadré sous beaucoup de jeunes. Donc aza monument ya mboka aza baoba ya mboka no babiloko wana eza ba futilité biso tolingi yango te so bolingi na bino ba base na YouTube bosala na ndenge na bino biso toza na posa famille ya papa Joski soki bozoyoka ndeko na bino mutu alali oyo alali andeko na bino bokota na ja ba musicien te bokota na ja ba chroniqueuse te bokota na ja ba journaliste te donc bolinga ndeko na bino akundama na ndenga kimia bisika ba lettre kotaki soki déjà basungaki iba bimisaki déjà mbongo tobi ke vient na biso alita chamala déjà sungaki apese mo ba mike na e donc soki o ezake au gouvernement il faut asunga po papa na biso akundama na ndenga kimia c'est le moment bolukande kwa mina akundama na ndenga kimia bocha la peine ba musicien nyonso ezala na bana ok ndenge bazo compliquer manda chante et pas ya Chaka Kongo na minute o manda chance yende mutatika la président azo kambaba na ok yende mutatika la président kambaba na ok po ezali loba o papa Lutumba lobaka donc Chaka Kongo yo ki kozwa relève te ya matanga ya batu yo zana jusque pour aider ceux qui famille bazu ba na organisation c'est bon parce que ba yebi valeur na yo ba yebi nyoso yo sala ki pona ndeko na bango mais tu peux pas interrompre le musicien okoki ko ozana droit wana ta ko interrompre ba musicien yo so ko ya parce que o akufi a monument a baoba ya mboka la biso asali ebele banzembo ne ti lelo ebetaka banzembo ne ya kala ti lelo ebetaka des générations bazo yo kango bano bazo botama lelo bakobina kango pekaka. Donc toi on a besoin papa Joski akundama na kimia. Toi on a besoin ba fitilité o Kofi asali boye o bakangisi Chaka Kongo toi na posa wana te. Le grand mopa o mokonzi to pesa yo respect mingi. Oza musicien munene ya mboka na biso o défendant biso na ba continent ebele oza musicien oyoyo o tombola lokumu ya mboka Congo. Merci parce que oza le seul musicien na minute ya munene o akekole la papa na biso Joski Kiambukuta parce que ceux qui zaki ke ba musicien msuba yaki ke ba musicien bazo yate eza le grand mon pas muto yaki te na kanisi elinga yinda dana YouTube mais toko loba ke ba musicien msuba yete vie na biso we ranson ngama makanda chana se comment epa ya vie na yo esika matanga ezali kende kolela vie na yo wana za vie na yo to zelate ke jour nde corps ekobima poto kende kolela to zelate po podium bache wana bache ngo po ba musicien ba yaka ba defilaka ba lela vie na bango donc ba musicien lo na osenga bino bolingo ezala s'il vous plaît bolingo ezala bolingana tenez-vous la main dans la main que ça soit dans le malheur ou dans le bonheur et loko toza na posa yango wana. Tu as dit que d'ici l'accord à papa Nabiso, ezozala déjà en plein air. Potole la papa Nabiso, ba musicien, bozala la main dans la main. Famille pe mona ke akzaki na monde à musique, bozaki solidaire bolinganaka. Malgré ndenge bozala na ba conflit na bino, mais ba mona ke bolinganaka o akufi e dali kambali wa chali su kandate. Wacha alisu kandate ceux qui papa mso Chaka Kongo aloba mabe pour la mino ba mission yango bosiliki en tout cas au nom ya mowei boyo kata mawa boyo kata susi wana
bozonga penza poto la papa na biso na kimia nyaso. Félicitations et puis merci beaucoup na grand mopao na eloko sala ki akokeni kolela papa Joski qui ambukuta. En tout cas marqué biso na mitema penza to moni penzo zaki na bolingo ya papa Joski qui ambukuta makasi. Donc ça nous va droit au cœur. Et puis ba musicien botikali famille musicale ezana matanga. Donc to kende kolela papa na biso et ko soulager les sous famille makasi et comment la bondeko auto zala nango. Là c'était juste pour le compte de notre papa Joski qui a beaucoup Londa oyatika kibiso depuis le 7 mars toujours c'est la kaba exposé cornaye et puis enterrement détolé la papa na biso toujours continue toujours coller la papa na biso une pause une pause pour notre papa Joski qui a beaucoup et on va se retrouver juste après. Congo promo de Faté Bolandaka Congo promo pour Ezolo ma vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raph Ghetto. Check. Merci beaucoup. Tozo continue to koba na émission na biso alelo son di show tozo koba toujours. Merci à mon boss Raph Ngindou, le génie de YouTube. Donc babi pe guerrière na yo yebaki ezala guerrière na yo. Je salue babi depuis Atlanta. Bave ma pamboli depuis Georgia na Atlanta awana kati ya USA. Et puis nous avons été bâtiment Tezolo na Dallas kuna babi statue à liberté, statue à liberté. Donc kalate déjà bana Dallas to komona na. Awana koti sikoyo nungu e yinti. Na koti penda ma solo oyo na baki ngai news na zapa news te donc news so ekoti na channel litoi na nga na yoki vérité nde yango nde no yo yebisa bana nyonso ya Congo Promo TV o balanda biso na YouTube bayeba eloni nezo lekana affaire Freddy Vegas Karim Mokonde Karim na ngo kota ngo mingi te po na mona ane fofol ayoka na été donc mais comme ezaka news ça sur le terrain na ye pona lobela yango affaire Karim Mokonzi aza journaliste à Lula Bez alinga ba lobela ye alinga ka frapper na internet tout donc binonyo soboyebi Karim Mokonzi makambo leki ndongwani keye zongi donc ezaki somo. Mais tu vas kaka quand on a un bon matin, tu vas dire kaboye, tout le monde a Freddy Vegas a comment ko clasher, biloko nanga bilamba banini parce que soit disant la styliste a te biloko kuna la Bruxelles tout. Mais tu comprenez et puis ces derniers temps eloko nde to yokomona eza lisolo ya yena maman Jackie Powers. Bandongwani na Freddy Vegas ali kombo Karim Mokonzi koti na kati yonga lo baba charge bino ba charge o bolo bela Karim bo pesa ye conseil te bo betela ye kama boko obetela ye kama boko yango moni na sepela na boss nanga boss Raph Ngindou le génie yo penzo za génie parce que linga buzo bateleka na chaîne na yo olinga buzo beleka na chaîne na yo te. Mais ba chaîne mususu ba boss wana na yeba tele ba mona buzo beleka na ba chaîne na bango. Est-ce que bo benda ka ba jona bino matoite? Faut benda ba jona bino matoi parce que ezande réputation ya chaîne nonde e kende mabe. Réputation chaîne na yonde e kende mabe. Yonga sepe nga pe ande na boyko 100 ans awa. Ata on a sa chaîne privée na nga ya YouTube. 100 ans awa kana Congo Promo TV. Po boss na nga mtu esalaka. Bagnos ba sala na studio Congo Promo TV, je vous salue. Ba Jean sur Congo Promo TV, je vous salue. L'union toza na moka ya correction to continuer. To continuer quand la ligne na biso et ça la biso bien. Mais soi-disant ma chronique foiti, soi-disant ma charge à carré. De quoi nous les retambola bien, pourquoi beaucoup qu'on redresser été? Pourquoi beaucoup qu'on redresser été? Les solo na bete la bino ba fan na ngai. Ba cher internet na la ba faux compte nanga eza que li solo ya garçon na combo ya Freddy Vegas azali
Freddy Vegas aza styliste ateka bilamba akuna na Bruxelles ateka bilamba selon ba nini ba makamba rumeur ba makambu ndenge bimi par rapport à makambu na ena maman Jackie Powers aza maman oyo a soutenir ape Karine Mokonzi na ba makambu susu be kiria ba maman na biso Malubo Mboka ba nyonso tu wana ya utobungisa mobile ne ya mundele depuis mois de janvier j'espère abungisi mobile ne ya mundele donc azalaki na matanga na ye ande ko préparer déjà 40 jours pour na mobile na ye mais tiens azala mobile na mundele abimana Freddy Vegas soit disant que balobi ke aza PD donc aza VOE abimana mobile mo mundele atikela ye lopango et tout pe bat ba yebi ye ti akoli po amona poto ti akoli makamne nyonso ba vine nyonso asali on pa na monde ya ba ki ba VOE wana ba PD wana et sali ke ba comment ko évoluer maman Jackie azaki lokwa likango na eka nde ba mère na biso poto azalaka mususu mona za mobile ne na kati peut-être et pas mobile na ko mata singa azo ya libanda peut-être éviter à part one est-ce que bazaki na ba affaire mo ya CCCC ya cash bazaki na ngo sala na Freddy là on ne sait pas to vandaka boy donc clasher Freddy Vegas a bi ba botoli et moi si Karine a botoli et moi si Karine a botoli moi si sundeni Karine aza moi si maman Paul ça moi si donc soit botoli moi si c'est Karine na maman na ba komi ba lesbienne donc ba komi na mo ba lele Freddy a comment clasher sur Karine. A clasher sur maman Jackie et tout. Et là, quand on a un loba, ce qui n'a pas pour le balisou, le point si passi. Parce que le Freddy là-bas, le baki, Azaki PD. Les lots a comment bimisa va tendance moko boya moutmo azo sambela. Pour moutonnion, ce soit au salamabe na mokilo. Parce que nous avons lobia yé pour na juste été. Aye pour na bato mabe ba bongo la motema donc nzamba pesa mutu to même Karine ndenga zawana pour azana conscience te bato bazana na ba pembe ne aux alentours na ye ba bureau na ye ba nani nyoso wana bazo conseiller été parce que so a conseiller Karine il faut azonga mutu pour poto ndenga za boy mutu na to azonga ka mutu azonga ka penza parce que otala boy famille te yo moko il faut sala boy ozonga mutu. Mais bah charge tellement que so batine no moi 10 €, batine no moi 20 €, batine no moi sac, moi elamba, ngai nde na boy na ndolo ba eza mabe malam no lo baka. Non, c'est pas comme ça la vie. Bocha moi ça na erreur. Na botite na balite. Bino peut-être bozana bana bobota, bozana ba foyer na bino. Mais bo baby ça moi na muninga. Donc qui to côté moi chaque fois na lo bakango, Karine soit conscience. Muto alingi onda opeso conseil o alingi ote opeso conseil te o mo si kitoko wana ba capacité nzamba pesa même si bato babi français te même si bato babi ke oza boy oza liboma to mona pe ba maboma ba telema pe ba kota pe na ba place moko boy o akokai ko kota te makoti pa gouverneur batu akoti pa konzi batu pour sondo sa ba clash ba ninga mitwe comme sala ya sungonga ba clash te et comme ngonga ke il faut ko sala nini ko telema ko bunda pona vie na yo et tout pour bato ba ya na sima wana ba ya pour ba mo quelque chose lelo so tie mutu na se muto ya sima na yo azati lelo Freddy a même sa réputation donc yo na maman Jackie ke boza ba lesbienne. Yo lingi maman Jackie pour ba bien maman Jackie wana etikala maboko no. Et c'est déjà ko baby sa réputation mutu. Yo la réputation e beba nango. E beba nango pe amakasi. Même dozana pour mbali azwa yo, azaka mbali moka ya ba systématique. Mobile penza ya tout droit bo eza passe. Pourtant on ta la CV no CV beba déjà. Freddy azo réclamer moi si yé moko yebi elo basala na moi si na yé moko yebi elo basala na moi si na ye ce qu'elle ke amonia le katine internet aloba Freddy Vegas azala ka attaché na yo alobela yo ba makam na yo ti bosala ba ni na bino wana lelo siko yindi
ovande na yo kimia ngo na sepelaki na koma omona yo même so sala ozobina banzembo na yo ozosala ozolamba ozosala je vis que Karine a changé quand même, ma conseil va pesi et pas bateau a changé kolongwe pas Félix Tigre eteye mais nzokande otiki no eloko te donc oza toujours na bamakam na yo. Karine kola penza kola s'il te plaît ma chérie kola s'il te plaît so na loba na yo parce que moi je te connais na yebi yo très bien bato musu ba olando ba yebi yo te ba yo yebo katongo wa Karine Mokonzi nga na yebi yo très bien peut-être vient nga héritier vous qui la crèche ne mutoki ko loba mais bato musu ba olando ka ba mono ko Karine Mokonzi oza na succès oza na nini na yo oza na makamu na yo opesa makambu yango ba olanda yo soki okweka na pasi na kasi ta balobela yo mutu moko alobelo lisuti oyebi ba periode uta kozala na makambo baninga no nyoso babwakisaki yo baninga no nyoso babwakisaki yo basepelaki na pasi na yo kolanda teke mutu aya pembe na yo akumisi yo Karine non sepela mutu aya opeso lite ya po changer mutu wana alingi yo po réputation déjà baby ce qu'il faut ça là de façon que rattraper réputation na yo ne fût-ce qu'à ndambo bateau non ba yebi ndenge réputation no za obeba te rattraper yango po oza mwasi obengami na libala oza mwasi obengami na robot oza mwasi obengami na kosala makambo minene pe monani na mokili ndenge oza na déjà bando longwe pa Freddy okende pa mama na yo nzamba sungi yo basungi on a kozwa ndako c'est bon déjà tu as ta maison propre oki osala makambo no zala penché na makambo na yo tala makambo no ya dossier no ngunda tala makambo na yo ya promotion osali album na yo banzembo na yo c'est bon mais ça la promotion manager no alukilo ba production sala ba production no na poto wana ba place eza ngona banjonga wana oki okende kobeta banzembo na yo oko gagner pe ba place ezali na ba château wana oki okende na yo pe mo ba playback na yo mo ba karaoke na yo ça fera du bien et ko bimisol sur makasi album na ope ko kende po osali album pour ça la promotion osali album teke o boîte yango ale esili bon Karine meka ko changer ta la vie na yo kolanda teke bato ba kumisa yo ba musicien ba papa yamba ba kumisaka bango batu bayembela bango batu musuna poto ba pesa ba mo pa papa yamba ka juste ko passer elenzembo ayemba ye mais ba se retrouver nul et loko tenda kuteni nite akomo regretter nazalaka na mbongo na ngezalaka pona osunga ba musicien pona opesa ba mbongo mabanga lelo na se retrouver nazala suna eloko te donc c'est le moment Karine kolanda teke bato akumisa yo ba charge ba distraire yo ba charge wana ba distraire yo ba na posa yo ke liboso te ba na poso ke liboso te pour vrai charge on peut se conseil tout le monde ba musicien même fali le mutu azo ko sala ke neti amona ke ka ye mutu azabwe me fali yo so zana faute azongisa mutu na nini na nzela po alingi na ye teke ba flatter baza pembeni na ye so za flatter o cho musika alingi bato ba opesa ye conseil aye bandenya okumba vi na ye malgré niveau azali succès azali nango yande mona yo succès yo za nango niveau yo za nango bafano yo za na bango lingasko oye bakosalela yango lingo ye bakosalela yango kosalela yango ndenge nini Karine affaire oyo ya Freddy Vegas o ngana oki osenga na yo soki oyebi ke yo na mama Jackie boza na problème te mama Jackie Powers soki yo na mama Jackie boza na problème te Karine tika dossier wana tika Freddy bandongo wana pourtant bazaki mwasi na mobile babanda mwasi na mobile na bango yo ozalaka te likama mwasi na mobile bakotaka te ata yo ndenge ozana nde boboyana na Félix Tigre lelo bato bakota bakoloba n'importe quoi mais so lobi Félix Tigre abike azongela yo mwate bato bakoti batikali na soni
donc elonga na osenga yo Karine yoka tika bango baloba na bango baloba o bakoki oloba baloba o bakoki oloba tika kofinga Freddy Vegas azala PD te azala évangéliste te tika yeba ndongona na mwasi bisika ba kabola bisika ba suka na basukani et puis maman Jackie mi tia na place na yo otokufela mobali lela mobali na yo nanu tika makambo wana lela mobali na yo nanu tande bo sambwa yo moni basi apoto bakoma ka kosambwa boye na basi aki bakoma kosambwa bakoma kofinga basi apoto pourquoi ba comportement bizaleleza bien te okufeli mobali mais mobali no yakala akoma réclamer yo akoma loba n'importe quoi siko oza wapi réputation eza wapi maman Jackie même si ozo loba te donc il faut oyeba ndenga otambola koyeba vraiment ndenga kotambola penza et kozala penza très nécessaire na vie et kozala vraiment très nécessaire c'est que nangai kana loba ezalaka yango wana pona affaire à Freddy Vegas na Karim Mokonzi mais koloko na moni bakiti mwa mutema na baki no ya oloba likambo yo pona mekosola na Karim problème ezaka Karim kolanda ba charge te batu musu ba oluka succès na sima na yo avant di bo moni ke émission ya sala su ba vite donc pour sala ba vie fois sala émission a commenta ka Karim Mokonzi pour azwa succès pour azwa batu donc ba chinois ndamba kende pa na ye pour ba tonde sa chaîne na ye yango ba koma ko sala bongo donc inutile la kolanda. Donc, on a na poto boule te ndeko. Boule, on a na poto nyonso, on a ndaku nyonso. Peut-être mukanda mtezanga yo. Mais okozwa poza mwana nzambe, okozwa na yo. Ba oba kenda bazwa mikanda. Ba tumbana ba omba tuta, ba boma pe ba tuté. Bazwa mikanda. Donc boule, il faut mtwe sala. Ba toyo ba ya na sima oba charge ko kipe bango te. Occupé bango te baninga oyo zala na bango de le commencement ya carrière na yo ya vie na yo o tretaka baninga na bakyo kabolonu na baninga na te mais ba charge nde tika bango ba fan na yo baza ba fan na yo ko tika bango te pour ba soutenir ka yo mais o ba charge bazolia yo ka c donc il faut yeba o boule kitoko affaire Freddy Vegas boa ki sa yango tika Freddy na maman Jackie bandongwana yo continuer chemin na o sala promotion ya album na yo sala promotion ya molasso kende luka ba production kota sala ba karaoke kolakisa ndeni nzembo no ezali ndeni ni album na yo zo se présenter et kozala mieux oh tika ba clash wana eza ozesi na ta ba clash te oseda ba clash belé oseda ba base belé donc elonga na osengo mutu na yo fo evanda kimia e raisonner kitoko et raisonner kitoko yebelo nini ko sala siko eloko nini ko banda ko sala donc il faut raisonner donc il faut sala wada na poto donc poto ndenge zana batu mususu bana bakini wana bazwa ko envier ba ya poto ba mususu pe basuki na batirki moye ba kota poto ezate mais yo za déjà kuna donc il faut bongo na yo esala tika ba futilité zanga tina tika vraiment ba futilité longa na osenga yo. Donc je vous aime beaucoup mes fans, babi ba fan ya Sandy Show. Wanye zaki kaka émission ona baki ke ifa na sala na ya penza na solo na bino boye ba elo ni nezo lekana na vie ya Karim Mokonzi na Freddy Vegas boye ba pe makambo na lobele sur papa Joski Kiambukuta. Donc c'était juste ça. Donc déjà je veux dire merci beaucoup à Simeon Musindondo, l'architecte Simeon Musindondo. Je n'oublie pas mon vieux Serge Foy, la fois là-bas Serge depuis Raleigh en Akati à USA babi Kachap nde et ça là vraiment Sandy bien na yo yebi. Là aussi je vois le boss Sobanuka depuis Jack Sobanuka depuis Arizona. Je salue aussi Patti Mantezolo depuis Dallas Patti Mantezolo babi statue de la liberté hein ezala ndeye
Pati Montezolo. Je n'oublie pas aussi à saluer le boss JB Kumaluta, boss à Congo Victoria TV, JB Kumaluta. Hein, yo yebi, non, yo yebi vraiment, JB Kumaluta, je te salue de loin. Je n'oublie pas Douglas, Doudou Chamala, Chamalaba Doudou, na Monipe Manu, hein, Manu, vraiment mon vieux Manu, staff nanga pe akuna na Dallas, Kalate pe na Okita Dallas wana, donc dans quelques temps vraiment na Okita. Là aussi je salue le prince Yaweli depuis Houston, Kalate, Babi Mokonza Versas, Likolo Tissé Versas na Versas. Donc, Kalate na Kozala wana vraiment to beta nanzoto. Donc, je salue aussi le prince Hakim de Lausanne. Babi voix tunde voix tout paye cher. Je te salue. Là, je dis de bonnes choses. Bonne chance à vous les léopards. Là, je profite pour saluer Chancel Mbemba, le Kolo ya Yesu Babi demi-dieu. Donc, Adosa le Koumia RDC. Naibike, avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, léopard Eko Sabiso. Donc, ma soleza déjà bien. Donc, Zala na Okimia parce que Ezala Kayo la taille olympique. Babi Mobali Ambinga. Donc, Ozala toujours à Namotema. Donc, demi-dieu Chancel Mbemba. Tu dis que tous ensemble, donc tous peso kamakasi pour ma soleza la kitoko vraiment na machuana. Donc, Binonyo Sobolinga Kangai, je vous salue Bessia Boulembi depuis Ohio. Je n'oublie pas. Christelle Mbi depuis Iowa, Binonyo Sobolinga Cassandra Mumba. Je salue Bavé Mapamboli depuis Georgia à Atlanta. Je te salue aussi. De bonnes choses à vous. Studio Congo Promo TV Mobimba Kalate Tokomonana. Je salue aussi Bozaza Ebele Nalingaka vraiment Bino Mingi. Donc émission na Bino, émission Lobelaka Bino. Je sais que Bokozala toujours bronzé scotché, Bokoza pas kate yo pe s'abonner quitter okende o s'abonner na émission na biso. On va se retrouver déjà la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je dis merci aussi à Nadine Sala et Papi Amiba que je salue. Je salue aussi ma fille Donnel Soki la Tona, mon bébé. De bonnes choses à vous. Bye bye. Congo Promo de Faté. Bolanda Congo Promo pour Ezolo ma vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check.